abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango ba makamnyo so ba gako seka ba bina M La Grâce TV. Bouyo mona grâce te puis mona copine nada ba ma copine on sabino ka conseil non plus sabine ezaka moko. On le s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatine. On le peut sans tout n'est pas ton Didier. Ami maoka na vina bango. Yaka o s'abonner na M La Grâce TV. C'est non stress. Liko na nada na kati. Suka to ganga. Makemba le rotoki ça. Makemba otumba liko na makemba ko kalinga do ba kalinga kaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Sida, to beti sete mais tozo bomba ngo po boza mibi. Ya sida bena kisina ngo sawa. Ke ba oya ko buka ngo bo tindi ba bandi ba buka ngo mais a pesa ambassade bandi akota kate. Pesa bango ba mettre riban to ba ni na taya ba tayer fo tambola ngo na saki ba mama chara ngo na saki de yo mo ba il faut ça ngo na saki faut otala normalement na tongo pour chaque fois mobali na 4 heures na 12 heures na ba 22 heures mobali de fois sentir déjà qu'a vibrer ya ce que vibrer te c'est que za muta kufa place o yebela ce qu'on mesure na yo. Merci Batouba Boaka Bakamazi Bakamizi ante fomi batela. Ezate docteur Marcelo Lokwa bika aussi sa sida. Donc yo pena kende na on encore pena ozwa na ngo po ebi que docteur Marcelo azalité. Tolobaka toutefois tolobaka Dieu existe. Satan existe. Même balobi okobota te, même balobi ozana sinusite, même balobi ozana gonocoque, epilepsie ezali maladie ndeke, gota babenga na portugais, maladie ya litoi, cataracte, ya misu, flou okoka kotanga te, TVP okoka kotala te, ba maladie ya mbasu. Tozana toutes sortes ba mbasu, tozana ba mbasu mbila, tozana ba mbasu ntombi, ba mbasu mbala, ba mbasu faishka ezali kake faishka na portugais. Donc batumsu babela mama comme la maladie et vimbaka bamsusu babela maladie a éviter que ça simbike. Moi si normalement fa chanza ba bikini. Ah oui. Les maladies. Il y a on peut provoquer moko ya infection to ba maladie. Moi ça na 6 poches, mobala ça na 3 poches. Infection mobala et me la rater c'est manifestaka. Mais moi si na 6 poches, a bomba pendant l'année a ko kabolongo pe même na 12 mibal ou 10 mibal. Ba mibale bazui infection wana. Donc au moins moi si mususu soko ke na ye na kata chambre boye soka longoli kaka bikini na ye donc na ebisio ezapena donc obengi mbisi donc ezalo lo so ziango bwa ka on ebale ba mbisi nyonso bakufi. Merci fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs. Bino Obolinga biso na kati ya chaîne biso mokoka ototika na ona londa M La Grâce TV. To pesi bino moté, to linga bino mingi bisika nyoso bozwaka biso. Alors le lot vraiment actualité mais biso mingi na kati ya sapu et pas ya docteur savant noir oba obenga na kombo ya docteur Marcel Osadi. Donc on a banni na savant noir parce que eza plus surnom mingi ami pesi donc babi sangone na kata Luanda ngolé panzani. Alors nini memi biso toye vraiment parce que babi yende mta aussi sa sida. Ce que ça ba quoi c'est une marque moko o biso moko toza komi tuna personnellement. Alors toya kine équipe no sur M La Grâce TV là to moni aka promta simbela biso image bongo na mpandi to moni confrère na biso moke o tozala ne to sala musala kitoko makasi moke show de l'autre côté Petozala naye donc vous comprendre quand il y a une actualité mais là je dis merci et pas à mon patrocinador officiel il y a chaîne M La Grâce TV Babi le maître boss Zé Azaria Bapoma le cœur de sa femme toi tondara na motema bola mon mingi azala toujours on a pour na soutenir biso hein le big pasta azala na kaka pour na ko sunga musala o etambola mingi malam alors on a le sunga akapro na lingi vraiment au fond la biso champ potokotana l'invité du jour au tozana na kata plateau
plateau. Vraiment, donc on doit déjà veut dire sans vraiment fungami docteur Boitard bon dia. Boitard bon dia, bonjour, bonsoir partout dans le monde. Partout dans le monde quand on lobby bonne santé. Tout va bien par la grâce de Dieu. Donc pendant tout va bien parce que tout le monde est sangono mingi panza na mboka Luanda Angola mabi ezana ébullition parce que docteur Sadi à côté makambo mais tout le monde ba spécialité à docteur zanani parce que tout baka docteur tobi oza docteur tradi praticien mingi biso nde bato ya Luanda nde toyebi mais bato batala biso na kata chaîne na M la Grâce TV pour plus to na YouTube international balingi quand même ko en 2-3 mots docteur Sadi azanani. Merci beaucoup. Docteur Marcelo Sadi, le savant noir, Mondele ya moto moindo, Ezemoli Sobanzambe. Et naza docteur tradi praticien, ne balobara docteur traditionnel, docteur ya bokoko quoi. C'est ça. Donc bokoko est vraiment plus spécialité na yo mais aisément ngelingi lobani. Merci beaucoup ba patient nous sur place par Hollanda. Ezemula kisi mutu o asukisaka mayele na mboka. Donc tango balukaka batu baske basluki solution simba tesko balukaka mwana ba eze moye mutazana recette makamunyo sayebi makamba mboka ndenge le kaka kala ayebi po avramingi na intelligence na don on nzamba pesa ye akoyebisa bango bo sala boyo bozongisa ba bengi ezemo bato batala ba Nigérien ba yebi ezemo laksine. Et bongo ben to ebité parce que koyoka yo oyebisi biso za mwa ba Congo. To ebide akino za mwa ba Congo mais yo mtu mwa ba Congo kyoko yiba makambo ba Nigérien sondene. Te biso to za ba po negre makambo Nigeria zati. Tango ya kala Nigeria zalaki te, tango ya kala Burundi zalaki te, tango ya kala Sénégalais zalaki te, tango ya kala mundelende mutu ayeko kabola biso, yo za Sénégalais, yo za Mukongo, yo za Malangiyu, yo za mutu mundibu, yo za bome mundibu azalaka te, besingombe azalaka te. Donc biso nyonso tozalaki ba negre ekolo moko to zaki ekolo moko yeto en Congo ya vutuka kuna pamba vidila biso to za ba Congo ba po negre donc jamais na kozo makamba ba Nigérien jamais na kozo makambo ba to Congo jamais na kozo makambo Angola te biso nyonso to zali ba Congo oya mi yebite place za muluba yeba ko za mu Congo soko yeba te po to uta na royaume Congo Afrique ezalaka moko tango balobaka Egypte babenga bango ba africain balolo balobi baza ba asiatique ne balobi mais baza ba africain donc tu comprends quand même l'idéologie n'engé docteur a ko expliquer biso mais docteur o eza musala oyo bandi o bandeli yango na ndeni poto e ba pe quand même moi e bandeli parce que eza ne belé pe o bazala pe na moi ba doute sur quelqu'un mais lokola yo to yambio na plateau fo mabaye bana mozindo docteur Sadi a bandeli connaissance oyo wapi po banda obik sa batu sangwe panzamo ki merci beaucoup na bandeli connaissance oyo na Congo na bandeli yango na Congo Koko aboti mama na ngai vous entoko yango mo na centre ba komana vous entoko donc yango nde esali koko wana abandaki déjà azaki na dona likabo yango moni atika yango epa ya koko na intekolo nde dolobaka intekolo na Marcelo Sadi ya batu baye bakisa les savants noirs tolobi ezali batu ba savant mindele bazali baza batu ba découverte que moi na minute oyo kozala bopo lelo to mona météo za ba savant nde mutu balakisa ngo que moi kozala na degré boye moi za ba savant blanc mais biso sko to za ba savant noir ya découverte ya likasa nde babengi savant noir d'accord donc tozo zala toujours wana pendant que c'est Sabino so bolanda biso là je vois Alexis Yamamo l'homme de chaleur l'homme de Ibinga Baplan mon vieux de dedans merci beaucoup pour zala toujours wana pendant que soutenir petite sœur Nayo et je vois les vrais parisiens Godard et Liko mon vieux Akati Babi oza toujours wana pendant que Matissa Matsara rabord week-end liboso mais docteur et là on va soupçonner qui biso Babi soit qu'il est là bomoni docteur Marcelo a opesa makambo là
babi plus ezalaki force moko oyo poezaki na kati ya wera sound parce que le quoi est pas za muta ba spiritualité belé bisika oyo kende ko poser force pour lelo kombo sala na kati ya ngola parce que biso moko toye lelo sur place ko confirmer elo kwa ngwa est-ce que za mamba solo. Merci beaucoup nga naza pasteur te nga naza pasteur te nazali sangote naza nini te ke so na lati sutani coupe oyo eza mindele ti eza ka coupe po colton oyo e uta na kati Afrique donc na lati ka bilamba même o basali eza ka bil même o eza colton colton na ebite na yo lobela mama matière mboka te mais ezali coupe kaka to mona na ba Dubai ba to balata ka pourquoi pas penga pena ko la tant balati bazin signification de tipo lati bazin to ebe ke ba wara bando benga bandingari na kala bandingari mutu babanda ola tango mozandingari te donc eza coupe kaka o ezali mutu akola tena osolanda eza makambu tout le monde boye okanga ngana zavu mamutu ya wera na zavu na mwana ya wenge donc naza pasteur ti ngana zavu na mutu ya wera so yende mutapesa kyo mambo ya spiritualité po lelo oyi ala ngompe na ndenga kibokoko te wera pesa nga spiritualité ti naza fan na yi naza na ngana zavu na mutu ya wera ata maison mère etikali mapapa ya pamba yebanga na zape na mutu awera donc yo pona osimbela ta wera mapapa me maison mère osimbela wera te ata etikali mapapa ata etikali exaucé na gladi ata mama Sylvie mampata mama Boboto mama Pasteur atikali nazaka mutu awenge seke na koma mutu ya orchestre mususu te ngape na za mutu awera mais d'autre part on dit pe pe mutapesio makambo pona ngola o kombono etangama bon ba wera baza déjà ndeti mutu lokwa wera so alobeli makambo na yo so wera simbi donc na yebi ke vena alobite vena alobeli makambo donc jusque là na alobete ma vena alobite ko bagaz wana déjà tango ebimi dana komba wera ko bagaz ngo nani o ayaki na ngoto apesaki yo te biso toza ezemo comme ba lo ba savant savant noir donc toyebi mais na sarana pembeni na Adisha le sénateur molobeli ya Weranson le big boss le roi de la forêt Adisha sénateur donc na sarana yepe na directeur ya marketing donc so wenge déjà na kati po un orchestre moko te et lobela makambu ya docteur Marcelo koleka wenge zati. Voilà, Zaki, moi, parenthèse, moi, tonga ko fungola mais docteur, makambo biso vraiment ana Luanda tozo ko bangelango moi trop parce que te ba émission surtout il y a ba docteur au traduit praticien et ça me fait moi trop. Eza ba mbongo ebele kutunga moko na zape témoin, na zape victime toloba parce que na kenda pe pas un certain docteur moko bo traduit praticien parce que mori de bande ko déranger nga. Je même gaspillé plus de 60 000 to komati na ba 80 000 juste pour na recette à pamba kaka recette à pamba pour to koma na ba niveau ya ba hémorroïdes na suka nango sentir omeli kiss na minute on yo salope oyo ko salope ya minene ba faiblesse ba nini mais na suka nango sentir pena dia malade yango esili nango te ezongi nango kaka alors eloko moko oyo naza victime peut-être nga monte ebele pe oto yoka pe baza na ba victime nango ba kenda pa ba docteur bino ba traduit praticien ko futa ba mbongo mais na suka nango pe veut dire 10 mois ka maladie pestilité est-ce que pas na yo makambo oto kuta ki esika mususu e pas na wezate bon moi ba ezemo abotami na Angola mwana ba ezemo abotami na za mwana bino yaya leki na bino ntekolo donc bato nyonso batungisi batungisa mingi na ba maladie ba ke place ba okosa bango to ye poto bomela ba docteur musu moto to ye poto soigner mitema ya bato yo ba bebisami bato mitema ba bebisami pona ba traitement ko futa ba mbongo lobimbongo ya lobimbongo un docteur soki muto ayepa na yo solo na ye makambo ya yeli o makambo ya yeli te ko memele makambo musuti sala recette na yo futa mbongo santé zaka na prix te la santé n'a pas de prix mais o ezate balie batu mbongo biso to ye pona ko soigner to ye pona ko bebisa te ba o balie bino ba mbongo ba kosibino partout boye ba ke ezemo abotami na Angola o azana makambo maladie na bika batu ba leba na poto mbongo mingi ba otinda mbongo na bango me maladie na bango o bango ba na posa yango te
bakisi baotindela bango biso toye pena mpona kosoigner kobongisa place oyo ebebaki donc c'est pour cela que réponse na kopesaka yango mais na lokuta pe oyo biso bato ya mokili oyo ntango toyoki da banongonongo ebetami ke non le docteur en question azosi sa sida mais tomituni mpe motuna ti parce sida ngo oyo moko mundela abundani jusqu'à là azotrouve ka bacalmant malgré na mayele oyo nzambe apesa bango bazala nango ya barecherche mais bisko biso ekamusi biso babi le docteur azotraite sida et sida ma abupia siko sida ngo oyo ozotraite nani déjà po biso tolinga sans tout tomate buka mona buka kwikila siko biso mo tokwei na mabele po to monda to kwikila. Merci beaucoup. Moto azwi sida na yebi ke batu nyonso ba oyoka akoleka na TVT eza mutu muso ayoka ne sonia leka lobake nga na na sida parce que réputation ne ko beba ko na sens wana donc tozana batu ebele ba témoignage ebele yemoko témoignage oculaire mutu akozala na ko pesa yo ayebisio mais na TV za kapena moi mais pourquoi eloko mo pe na otuna ba pasteur batu na nzambe mais respect na batu na nzambe batu bayaka na église apesi témoignage zaki na side sili bongo siko mayele nzamba apesi mwana ba ezemu donc alobelango apeselango pourquoi pas toko bikisa batu na bakiso etali kisi pe koza na solution kisi pe za na solution nango po eza na solution nango koma eza mamba découverte oye bakisi ni po existaka déjà bakoko na biso akala bazara dana bakisi ya maramunyoso préparation maramunyoso anti sida ezali anti batu balobi ya coronavirus basali yango bongo pourquoi pas ya sida ezali mais donc apparemment wana sko soko beti le sola sida ezali kwa zotinda sko batu babwaka na bango bakamizia babeta na bango parce que docteur traité na merci batuba bwaka bakamazi bakamisi ante fomi batela ezate docteur Marcelo lokwa bika aussi sa sida donc yo pena kende na ona nkope na ozwa na ngo po ebi que docteur Marcelo azalité tolobaka à toute fois tolobaka Dieu existe Satan existe Dieu tamé Dieu peut existe tamé et l'accent est en portugais Dieu peut existe donc kozwa maladie te nanko po ebi que nzambe osayo donc mega mokonzi nzambe na yoti donc na tindi batute ba kendo zwa sida mais akweya mina maladi wana peut-être mususu za mobali muta memela kiye ou soit mwasi muta memela kiye donc atambola ki mabe ba musupe bazali ba sida musu za ya kubwakela to yamba pe baka musu ezali basasi be examen mwasa za na sida mobali za sida ti donc mais babota bana pe batali baza sida ti siko to lobani po Satan existe, la sorcellerie existe, mais la magie n'existe pas. Magie n'existe pas, mais la sorcellerie existe. Donc, ngai kutu ata kutu balobio tata mwasi mutu aloka kiyo. Même balobio gobo tate, même balobio zana sinusite, même balobio zana gonocoque, épilepsie. Épilepsie ezali maladie andeke, gota, babenga na portugais, maladie ya litoi, cataracte, ya misu, flou, okoka kotanga TTV pe okoka kotala te. Ba maladie ya mbasu tozana toutes sortes ba mbasu tozana ba mbasu mbila tozana ba mbasu ntsombi ba mbasu mbala ba mbasu faishka ezali kake faishka na portugais donc tozana ba tumsu babela mama comme la maladie evimbaka ba msusu babela maladie ayebite ke za simbika ntoto po simbika ntoto existe tozana même na ba livre ngana tanga même ba livre natanga même ba livre mikisi bebankulu ba tu bayebi mikisi bebankulu totanga rango pona koyeba nzete nini ya osa tozana toute plateforme ya ko changer mutu traitement tant mutu amelikisi wana yoko le bane sute baksa mbongo donc tant yo senge mbongo wana kisi nyonso za lokola pe aspirine ba pesa même les médicaments nyonso bo mona na médecine moderne et uta na traditionnelle et uta sana na plante naturelle mundele asaliango après abimisi yango eza lokola ba pesa aspirine total ba pesa aspirine ezate nzoto mutu ba meka ngoti donc yo préparer kisi ko sale metango anticorps biso nyonso nde tozawa toza anticorps mokoti toza anticorps mokoti ba msu baza allergique nde ba fraka ba msu allergique donc na portugais donc allergique quoi mususu nzoto na yo pesi kisi e baxé sur malade donc mususu pesi kisi e kwa ici mais mususu pesi bo anticorps neza makasi ko to ba qualité nini effet ya ko sala consultation ko sola na mutu ko yoka yendenge pena ya zaleli donc okoyeba
kisi nini okopesa ye abika. Mais docteur tokoti pe na les camopé ozaki ya montu ya par rapport ya consultation na ebité consultation na yo sala neni. Bon merci. Ozana ba matériel osala la combien zaka ya bouche à l'oreille. Matériel mususu tozana matériel mususu mais muto azana poto osala consultation na magie tondeni. Yango pe mutu na. Donc okobenga ye soka bengi yo okoyoka ye de près. Ndenge maladie azo expliquer yo. Docteur ngai na yo kakaboye na yo yo fo yo kapena yo koloba mingi te. Okoyoka ye yo koloba pratique ba symptômes ya zo sentir yo okoyoka ye mingi théorie okoyoka ye mi pratique yo nde docteur muto ko appliquer pour mutu wana abika consultation toyoka mutu même awana ngola même aza wapi soki abengi na téléphone to ko expliquer ye soki aza ana ngola fo aya fo aya to yoki to sali consultation te malade azobela ezabu après to koyeba nini oyo esalaka ebongo ozolanda penga so assist traitement na ngana tinda rappel na médecine moderne kende ko sasa be examen lisusu voilà ozolanda ba po yeba ke malade yango esili to esilité donc c'est ça tout ça la consultation bon. OK na kanisa ke wayo ezaki ya msusu ya bamai tia makolo na bassin to sala ba consulte maboko na machine. Non. Ndeti Simba TV ya action. Simba radio ya action. Mutamakambo. Merci beaucoup docteur. Donc tozo comprendre quand même tozana docteur na plateau na biso parce que le lo mo pe oyo emeki ko attirer attention nanga ezaki olobi ke ezana ba docteur msusu bazaka spécialité na bango ezaka ka hémorroïdes. Kotomi tuni pe hémorroïdes dango docteur spécialité. Yo poza na spécialité ya hémorroïdes. Ba te beleka bayaka pe na maladie wana parce que ça fréquente. Na déjà ba maladie belé donc laxi. Mobali normalement hémorroïdes to botama nango ekola ka partie ya régime alimentaire biloko to liaka ba physique makasi bana poto ko matana ba ndeto yoka ya ko matana ba cerveau so nini donc na ke cop na ke caillou musala mabende batora on so msuba mituka ukasena ba eza maladie mais senga faut ko traiter on nzoto fait ça physique poko mutoki ebimisaka gaz ya diabète mutoki so muto toka minga ebimisaka o refoulé gaz ya diabète donc mais ils appellent bien mais tout le temps peu physique et peut ça ba hémorroïde tozan hémorroïde interne et externe na mobile liboso et peut ça ka pota ya hémorroïde devant na colonne vertébrale na colonne vertébrale ils a pota donc premièrement et peut ça infection na mobile deuxièmement et peut ça éjaculation précoce troisièmement il y a quand même sexe ya mobile au moins appelant que nga maman botanga na ngondo mendeni ngondo zo diminuer bo au ressentir pena que yo mo sexe zo diminuer normalement mobile il faut ça na 20 cm ah ben pena mobile sexe mobile na yebi ke ba kulu tu ba papa ba ola faut expliquer non ko ça na 15 cm mais au komikati pour mususu so kotibo moi ça ko soluka yeba c'est que déjà mais ce qui a botama lango docteur soko botama lango faut soit traitement za maladie ba musuba botama na hémorroïde pour hémorroïde na lobi bien bisomnia même le blanc bazana ba hémorroïde mais régime alimentaire ko liana ba on a biso za ka très différent biso mutala mungi na tongoka mbala moko bo atali boyo ake boulot liepete azo be batazo provoquer maladie et comme be 12 heures bo ya kanisa sombi ntabanana na kuanga olia bien ya kokauka nzoka eza maladie même loso kolia kango fo loso elembaka na soupe epolaka okolia no kuanga mais eza l'habitude te ozolanda mama ya ba milu masangu ka to mona masanga ba fulufulu wana to benga ngo puma na portugais donc puma wana donc fulufulu wana et ça la rake muto kwea na ba hémorroïde donc produit chimique eza na portugais donc produit chimique quoi produit chimique oliango mingi donc yango esala ke ba goût ba bloko basi ba chela rabiso na ba kib magie ba bloko wana tout ezofrande de faiblesse na mobile to moni pe basi musu baza pe bonde to vandi no boto ko vanda te donc azo pesa gazoir mobile musu ata munoko boboko sola te donc yo faut ki mata ata to sa émission o ma pe ka muta otala côté kuna otala yote donc azo refouler gazoir donc ezana basi musu bazali azui ba citron pakoli abotamana le fouki déjà sola le fouki bana pote boyebi donc gazoir ya mabe azo refoulé gazoir mabe ils appellent la missus peso alati bikini pour moi si normalement faut changer ba bikini
ils ont maladie. Il y a un peu provoqué moi quoi il y a infection to ba maladie. Moi ça a 6 poches, moi bala ça a 3 poches. Infection moi bala où me la raté c'est manifeste mais à moi si na 6 poches, à bomba pendant l'année à ko ka bolongo peut même na 12 000 balles ou 10 000 balles. Ba mibale bazwi infection wana donc au moins moi si mususu soko ke na ye na kata chambre boye soka longoli kaka bikini na ye donc na yebisio ezapena donc obengi mbisi donc eza lokolo so ziango bwaka on ebale ba mbisi nyonso bakufi donc na bangando na ba baleine nyonso tout baza kokufa donc eloko retirer place wana ezate pour moi si mususu aza propreté propreté ezalaka bien neti ba drembe tu ko la lango 3 jours te eza maladie tango po nzoto na biso batu eza na respiration respiration ana elingaka respirer biloko ya bien to mai ya bien siko yo so sokolaka te muto asali 3 jours asokolaka ta santarandeni mais za batu muso akena lali alamuki akekopa lali alamuki akekopa mona mususu après 1 mois tango bimisa boye dra pembe koma chocolat ndeti ba chocolat toliaka donc au moins ça maladie basi na basi l'hémorroïde salaka bango vagin na bango efungwamaka oyoka pena ndenge so ma ezo couler vous senti pena que moi si tango ça les rapports azo couler aza ya kofungwama biango peut pas concevoir et comme un problème et que ndatina ba trompe pour moi na bomba na ba trompe moi si yango mona basi mususu moi sinyo sauté mususu eza maladie normal na blogo to lia et sengi ba kata ba prostate mususu ba shimbo ki ba blogo ebele ba tu ba melaka ba nini ezo consommer na nzoto prostate eza kate mutu alala na moi si te prostate mususu eza ba blogo tozo consommer ba respiration o ina biso batu ezo consommer nzoto na biso tozana ba maladie ba mibi tozana maladie ba règle douloureuse tozana ba maladie ba nyokankau tozana maladie ya myome tozana ba maladie ya cataracte te même mutabe liboma bozo soigner ah solution ça tabo okangela ba chaîne boyane bokanga peut-être oh ya salué que en dessous 2-3 ans na kati ya thrombose azotélématé AVC azotélématé siko docteur na ebite na kawa 3 ans kutumuke na ebike ba ozula biso machine zawana ya ba thrombose mais merci na ebike ataku tu bongo te muto azana poto tozana ba kiso epesa ka muto thrombose ekanga misisa muto bando za forme mais ya loboko na yo to lokolo na yo ndenge zokindi nde ezolakisa ke yo banjo za thrombose mususu omona mona lokola thrombose bande ti munoko na ye awa mupanze zolenga minu na ye donc ebandela ba effet ba thrombose mususu omona malili ka wana malili azokangama ndeti bato apoto mingi surtout bato apoto bazwa ba problème mingi effet ya malili et puis ça va on peut maladie belé effet ya malili éliminera sexe ya mibali effet ya malili et puis ça ka faiblesse sexuelle effet ya malili ko ta ba maladie belé na nzoto est-ce que ba malili o ndete par exemple ya bato bazala bateka ba fresque soit ba o basala na ba chambre froide voilà est-ce que koki ko zala pe moko ya ba inconvénient ba thrombose eza ba inconvénient ba besoin rappeler ba maladie pe ya ba thrombose ba misusu pe bazali bakotaka na ba faiblesse sexuelle malili kaka malili muto ayebi makambo ya médecine malili ekotaka ba maladie ebele na nzoto ya mutu ba surtout bango bakotaka na ba malili wana mona pena yo motala pe no moneka bogar banini mais côté kuna ya mukie na ba oyo bazana ba sexe ya moins de 20 cm wana ka ndongo cholo ba sikoyo parce que mutu oya botami déjà et mususu na moins de 20 cm wana abotami to koloba iza lokola kobotama naturel siko docteur to ebite est-ce que yo zana makoki wana ya kokomisa mutu 20 cm to plus de 20 cm le soso oui kobotama nango ya ona lobi mutu abotamaka na hémorroïde biso nyonso siko tandis que yo zokipe ngo to obeta bakara lelo to moni bato mususu amona ke po ya vibrer fois chankoro fois zo kisi moko na produit pharmaceutique qui to benga ngo comment je peux dire en français ba benga ngo ba stimulant voilà. Donc pour épais sa force na mobile ozo ba teta on comme na ba 40 ans ozo tomber na ba maladie o comme impuissant tozana na faiblesse sexuelle na impuissant nga même aza PD même aza PD ateni maraté
donc famille bazan pour ça zonga mobali il faut boya na ye ou soit bo benga ngai place bozali qui se rekomele a zonga pena ya kuza donc nde na ba Arabie Saoudite baninga pede te faut zonga vraiment mobali biso to zonga ça ba donc c'est que zo la pena esprit na ki pede non pede ngana linga ba pede ta non que c'est yo lo bit malgré ba pede am supa ba beta na sima ye mo na no longole na esprit na po zonga sepe mobali kolongo l'esprit comment yango nde mutu etinda ye pena banini yititi donc etinda donc fona tika fona luka pena mwasi na bala na bota alors pour o to lobela ki ya mutu normal quoi mutu normal on a le bi a bota mi bongo il faut azwa moyen landa traitement eza maladie et on a le bi to bota maranango parce que à partir à âge nini oyo par exemple mutu ndengwana à moins de 20 cm akoyeba que non na taille oyo nazala à partir à âge nini o mutu akomiyeba que non na âge nga nazala ngo déjà par rapport à bord nanga eza na 20 cm alors il faut déjà na lukela ngo solution tango yo moko déjà bato tango mama boti mwana abanda de kotala ye eza bana msomo na mwana mukeme adinda pena na kati ezati donc abota mina hémorroïde azade à partir muke parce que mama soko sali attention te to zapana mibali musuba tomba na ba faiblesse sexuelle za nga pona basité pona infection te mais mama ko isela mai ya mabele mwana mobali moi si muso apesa ka solo maladie mwana musu mama ko isela ba mai ya mabele a na sia mapeka siko tanga kokola akolumba solo wana soki tolobi côté ya peni na âge nini donc tant moi no déjà za muke yo moko mwa de yake mwana ngai azobela donc dire ba maman déjà ba veiller déjà na bana veiller déjà na bana bolo bateke kisa bokoko za na dose de ona obanga na pesa mwana nga kisa bokoko te kisa bokoko tozana ba âge ya bana mike ya ba 4 zali bana musu abota mwana ba hernie to traiter bango azana 2 mois mais to ebi kisi ni to pesa likundu ba ben likundu elimwe atoza mukolo mwe pena likundu pene koma saki okangango awa olataka lingwa ndayeba ke tokosisa likundu wana donc mwana mobali déjà tango azobotama ezana âge te foye ba dereke mwana nga oyo musala mokoti il faut déjà na bon pamba ba kolia ye donc yeba vraiment que déjà faut la solution et bon na ba op parce que to ka pe ba masolo malgré biso to ke basina to kutana na ba réalité wana te mais quand même na ba ninga na biso basi pe to yo ka ne ba beta masolo ezana ba to msupe au senti na tina ba 40 cm est-ce qu'on a pesa malade bon 40 cm wana a salini a lekisi au niveau a doublé fois 2 mais azape abotama na ngo bongo te 40 cm ti so abotama bongo za chiffon docteur il y a ba photo to mona te tukobota ya ba copine bakutana na ngo ya mutoma aza plus de 20 cm aza na ba 40 fois 2 alobi ma mesure été si qu'on en pesa batu ba mettre donc na grandeur na pesa batu ba na longueur ba fita kola ba benga na portugais ba na pesa bango ba mettre riban to ba ni na taille ba taille faut tambola na na saki ba mama chara na saki de yo mo mobile faut ça na saki faut otala normalement na tongo pour chaque fois mobile na 4 heures na 12 heures na ba 22 heures mobile des fois sentir déjà qu'à vibrer ce qu'on vibre c'est que vous avez un coup de place au yebe la ce qu'on mesure na yo Thomas Solan autant on a une banda bibi ça mettre kan so maman tini yo le bate docteur a epse ngana tala boye donc docteur au cas où eleki wana komi sumabe de wana sikoyo mutu yemu kwa ndingi ndenga Alexa mais non collègue c'est mususu ke non abotami na ngo vraiment tout ça ba tetapi ba basala ba pornographie ba basala ba porno to teta bango soit za maladie ba roya na ye ou ma reçoit traitement mais to pesaka mesure eza exact kasi yango ngape motuna na ngana mteso ko comprendre na mutu oya leki a dépasser yango a dépasser 20 wana siko eza maladie il faut ayali so zongi sango zonga 20 et au diminuer 20. Oh, meu Deus. Dans les tambours, c'est comme matata. Face à vraiment 20 cm. Choukana. Oh, j'ai que mibali le ça donc désormais pas docteur babi faut beaucoup canabino tout donc moudal les kamuninga ne lokote. Donc il faut 20 cm pendant de savant. On a senti que mère azoyo kayo pozo kamé. Ah ben. D'accord.
merci beaucoup, maître. Alors, mais quand même, qu'on fait sa conseil, monsieur Sonaba, oh, bazo bon maladie, bazananda, ou bazo ye bate solution, barozo wapi, mais le quoi, lelo, toi qui kobimise la bango, docteur Marcelo Sadi, hein, babi les savants noirs, autres années na katia plateau, mais quand même qu'on fortifie bango, fait ça bango conseil, yebisa bango, donc on veut dire, yo za aventurier, y a ba oh, tozo qui boire ba mbongo, babanga na bango pété parce que ba prix na bino pende babanga docteur. Bon, mutu koloba ke aza aventurier, mutu mota ndima aza aventurier ou soit aza aventurier te. Donc ezane makambu ya santu toma, buka mona buka kwekila. Ba prix na biso santé zara na prix te. Lelo to mona mutu ava ba sale opération. Ata ba $4,000, $5,000, batu ba ko benga na miomi po kita me biso to sala ka miomi a o mona pena ke mutakenda ne musala so ka tekaka so ka sala ni ya kenene me so ba sali oboy o ko sala ba mwa fo zara na ndako bimaka sute o ke sute me batu ba sali kubidi ba sali kubidi po obika me so ka na traditionnel batu ba bwa kisamba mwana maladi wana wana zango maladi ya bokoko basenga na bango mingi te lokuta kisi bateka kango kisi bateka kango me batu babanga te o to senga na lobi bongo pona ba médecine moderne na boyi pe médecine moderne te me na lobi ba oyo bazali ke basenga bango ba plus wana bakuma paniquer donc soki sikoyo yebi ke oyo na bokoko yaka okozwa traitement mais bobanga te ba prix abordable. Ba prix est abordable. Là, je vois Igembeka standard. On a quatre congolais, babi, ba prix abordable. Donc, ce babi, ozo comme Congo parce qu'au banc a été docteur yé dans azan na ba prix mort, hein, normal. Pardon, na katiote maladie na maladie ezara na prix na. Comment mutoyer na problème hémorroïde yo meme le wala mutu mo boye azan na ba problème soni. Non, ya on a le baki liboso mutu foya na kazu oyo yo docteur sala kazo ya yeli. Ko baxele suma kamusute. Comment on appelle que passe na yo ndongo moni patient loko ya na jeep loko avana na poto passe no nyose seni esile liwana te yo traité pour l'obiozwa batu mususu baye bako ya tang bako yo kape balanda traitement mais docteur to moni awana kata lo va to moni za na jardin na yo donc to lo ba pena do matiti manyo c'est ça maya frais ça naturel les ma est-ce que moi ezali botalango ah oui te proposer vraiment te proposer surtout tango to ko luka déjà ko bima o meka ko faire visiter ce jardin na yo mais eza ba to mususu donc to mona rabasel la ba makasa ya ko kauka mais yo apparemment de préférence ozo pour na makasa déjà aux dans le jardin na yo différence wana c'est dû à quoi mais qui si normalement faut azala non fraîche pour le quoi kenda na poto to linga ko chango moi ezwa moi ko kauka muke pour mutu arozwa bisonde mutu ka usango mendeza moto ebike to buki ki sa fraîche mais oh yo yebite ba ne sala e vande kauka nzete zala susu kutu tana na force moko te mutu omela lokwazo mela maya ya nkamba mutu azomela lokwazo mela ka mai ya nini donc te faut qu'on met la kisi o eza très fort comme la kisi eza fraîche donc différence na biso yangwa tout ça la rababloko eza naturel eza fraîche on appelle ça naturel mais déjà nzuluki e wugi bablo et yunduki donc faut zala pena kisi moko boyeza ya fraîche tant moto melango apesi na recette na maman docteur qui sont tindelenga en tout cas eza vraiment très bien là efficace mais docteur eza la question moko peut quand même yeli biso en tête et koki kozala que non muntu patient aya qui au traité le premier tour car na recette au ça qui a kepe amoni changement te azongi est-ce que docteur car na mbongo ou soit na recette wana oyo salela ki na oyo déjà futa ki wana nenga kenda ki abikita zongi pour la deuxième fois ko salela lisusu pour que ne ko bikato e mususu ko baxele lisusu ba biloko mususu likolo na bon merci beaucoup muto yo abikite comment biso salara une fois partout tout pardon un coup une flamme siko epe mutu so akei banzoto abatu peza différent ah oui poani toza ndenge moko te musui moroidi na ye be fe na ye abando yo kango vuma plus effort te ndenge zalaka mais musui ekomi chronique to benga donc boza ndenge moko te donc faut landa vuma traitement mais la question tuni
mutu akoya te bosololi na ye apo lobiso bando baksele mbongo mususu wana komi escroquerie donc ya ki po abika na mbongo wana ndenga yelaki apesaki yango ko sala ki olandele traitement soko osenga ye 5 millions de dollars yebisa mbamo so akokana ete ye moko saini atiki na ye mais lelo ye yebisa susu pesa $100 pesa $200 te tinda mbongo abo loba au moins azana maladi mususu wana okosenge mbongo mususu mais ce que ça maladi wana ka ndenge bosola ki so boyokana ki déjà bo fixa ki rendez-vous comment olobane susu be o baksambo bakisa bona sa su solution non tant mutu ayoki déjà moi bien te pour maladi e umela kana nzoto mutu mususu e umeli mais esengani kesi fo ekota parce que longwa dabo sola ki fo le bataille dire nino esaleli so pas kosio ye moko azoko miko ça donc toza wana jamais to baksaka mbongo likola mbongo mais comme là yo pe quand même ndengo yo traitaka bato que ake abiki pété ayesu kazo ko mais loko to lobiko bika te za trop difficile ne ozoloba non que c'est ezala azulo biko te vraiment bika ya mutu ezala ola mutu sisi traitement na yabiki te oui Kouana il que abikité mais tant traitement silité c'est que nana abikité parce que on a tuni na bakawana et c'est comme la docteur et que mutu aye et panayo au pesi au sale les médications akeya silisi nyonso mais abikité te nanute bazate bana poto biso ngai ezemo liso banzambe botala nga bien bozwa pene longi au bien ezemo liso banzambe Makamboana et comme la bisoté. Donc ta boya de fête alors ton dimi kaka po boya de fête boyi vraiment veut dire ko pola pola. Et ça réalité. Le ba tu ba comment so ko sayonde yo sepela. Non mais risque métier za la kaka. Risque métier ya docteur na komate. Ezaraboui. Te expliquer clair. Muto aye azwa traitement dès que abikité toi koufi. Et ça normal. Pour nous amener mutalinga ibongo mais pour la nini bato bakenda na hôpital général inde tolobaka général les portugais bato bakenda hôpital général mon appelle balandele traitement à koufi c'est quoi le docteur na ebo sa musarati ayebo sa ba risque ça moko ba risque to lobela pour le ba risque to kuta mais biso apeno mutu akufa na yeke non mutu akufa na yeke na pe mutu to za pele inspiré au monde ndo to za boy to za inspiré pena na musalo ezemo lisu ya banzambe ozana expérience ebele ezemo lisu ya banzambe ndeti âge na ngai bomo na ngai jeune mais na za maman na koko un papa de 50 ans comme un petit garçon. Merci beaucoup, Dr Ezemo. Là, je dis merci na binono sa oyo bolingaka chaîne na biso M la Grâce TV. To sengi na binoka juste bo s'abonner massivement. Merci na Aka Pro pour na image ya malamu mozo pesa biso na kata chaîne oyo. Toza vraiment de cœur na yo. Na moni bongo le pasteur babi en devenir quoi. Donc Patrick t'a dit hein, mon thème ya Niclette t'a dit. Là je vous dis merci, gros bisous na bino. Merci na équipe nyonso hein ya Kinshasa. Là je vois Shira Bakayamba hein, de Balong. Abambolo Kolozoka. Merci na bola muna yo zo sala biso na kata chaîne na M la Grâce TV. To tombele bino vraiment donc mukolo malamu. Nga tiki bino na docteur pour faire visiter bino jardin avec sa bino ba spécialité oyo ye azo travail na banzete mo na mona kala na Congo awa ne ko mona ngo tsuta ona za mwa mke na mona banzete wana mama bando tanga ba ko mona ngo mais na jardin docteur babi na ko découvrir. Merci beaucoup batoni nyoso balingi ba contacter docteur Marcelo Sadi le savant noir numéro nangezali +244 924 76 95 17 +244 924 76 95 17 924 76 95 17 924 76 95 17. So contactez Dr Marcelo okozwa. So pour lingo zo Dr Marcelo ozana Luanda partout nyoso boko uta direction ya Kimbangu to Golf Dodge eza reconnu muto awuti na Kimbangu na direction Kimbangu azokita pona Golf Dodge fa kitana Enkowal Divina ba taxi ezawana babela ka salala Kalemba Dodge. Soko komiona obengi numéro ya Dr Marcelo to yebisi ba chauffeur ba rotika yo na centre ya Dr Marcelo Sadi le savant noir
mondele ya moto moindo. Alors natiki bino na docteur ça dit yemoko Alexa bino ba effet ya banzete wana na ndenge eza ko produire awa na kati ya musala na ye. Donc on ngala lingi ko pesa ba commentaire te yemoko a pesa bino ba détail nyonso ya musala oyo ye azo sala. Donc on a pesa bino ma merci beaucoup na linga bino mingi. Natiki bino na docteur Sadi Savon Noir. Merci beaucoup. Ah tout ça vraiment toujours Alexa makambo yo et monana kala makambo ezalaka te na ba docteur ebele bo triche pete bo kende kolona banzete moko boye po bo banda ko sala pe zamba na bino awa tomona tozwi luyuka awa eza luyuka oyo ezalaki na ntango kala bato babanda otya makasa oyo na ebabenga yango hebreu bato banda otya makasa oyo mpona fei ebandaki kobota mais tosalela yango mpona bato bambasu ya bainflamatoire toye susu awa tosalelaka langa oyo mpona bato ya hernie ya bainflamatoire ya hernie toye susu awa tomoni awa balinioko ya ntembe makambo emonana kala ezali oyo nkeka babenga nkeka eza mpona traitement tomoni awa pondu eza mpona traitement tosalelaka mpe bacataracte kisa hémorroïde yango oyo kisa hémorroïde ezali kisa hémorroïde yango oyo ezali oyo monana kala na monango kala basango lelo bakoma préféré yango toye susu awa tomoni matembele tosalela yango mpona baestomac ekoya en poudre nzete ya citron ezali oyo lumbalumba toye awa basinda yango oyo ezali tomoni asinda eza mpona traitement toye awa tomoni awa tozomona wandu ezali bato basalela yango mpona kolia madesu mais eza mpona traitement tosangisa yango na bakiti ya cataracte tomoni awa mpona bainfection masuba sinda bakulutu bayebi sinda toye komona awa malulu tomoni malulu tosala yango mpona baproblème oyo etali infection bato baza na baproblème ya mpese awa tomoni mazudi bakulutu boyebi mazudi eza kisi ya traitement tosalela yango mpona bamibe mazudi tosalela yango mpona bamibi tomoni lemba tosalelaka yango mpona problème ya mbasu problème ya estomac esalama mélange ebele tomoni matsudi ntimba yango oyo tosalelaka yango mpona bamaladi oyo etali ya bana okindikila nini donc tozala mpona babana mosusu bazali libumusali te toyeba nde tosalela tomoni nzete ya paipai tosalela yango mpona bainfection paipai oyo omonaka oyo eza traitement ya makasi ya kosakana te bandunguzi ntendi ezali awa tosalela yango mpona traitement donc pene ezali kisi ya sida tobeti se te mais tozobomba yango mpo boza miyibi ya sida pena kisi nango ezawa keba oya kobuka yango boye otindi babandi babuka yango mais mpe eza ambasade bandi akotaka te donc otindi boye yo mpo profite olobaka ozwikisa sida eza lokuta tosalela bamakasa eza naturel en tout cas Asie, Europe, Amérique, Océanie, Afrique, tous les 5 continents nyonso place nyonso bozwami bobenga docteur Marcelo plus 244 76 95 17 924 76 95 17 place nyonso bozwami oyebi oza na baproblème obotaka te oyebi oza na baproblème ya hémorroïde oza na baproblème ya bafaiblesse sexuelle oza na baproblème ya bathrombose oza na baproblème ya cataracte oza na problème ya liboma bato baza na baproblème ya liboma même yo ozalaka na poto ndeko no abeyi liboma contacte numéro ya plus 224 76 95 17 donc au contacter docteur Marcelo Ozunga direct check